ya pasi pe mawa ya mokili mawa te makambo concernant la servante de Dieu mama na biso Laure Mbongo mama Laure Mbongo o biso nyonso toyebi mwasi ya papa Christian Lemba. Eza Lembe, moi c'est papa Christian Lembe. La famille te kolala kola mukana ba dossier, te kolala kola mukana ya somo, te kolala kola mukana ya koindisa, te kolala kola muka na ya ko bebisa kandi na yebisa kabino dossier sur dossier, affaire sur affaire, situation sur situation, circonstance sur circonstance bande konanga na ndenge moko ya kokamwa. Ezo sala pasi pe mawa na oya minene ekomela mama na biso Laure Mbongo makambo ya pasi pe mawa makambo ya kobangisa makambo ya kolelisa makambo ya kosala penza nzoto malili. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bande konanga kande na yebisa kabino soki dossier ezali tokoya soki ya koloba ezali tokoya soki ya kosolola ezali tokoya toyaka toujours na lombangu soki tomoni ke awa makambo ezali awa ba dossier ezali awa ba situation pe ba circonstance ezali yango bomona kabiso toyaka toujours et encore na lombangu. Lelo toyeli bino dossier ya mama na biso Laure Mbongo Lembe mwasi ya papa Christian bande konanga toye kolala kolamuka na ba dossier koti ebela batu déjà bakoya kotunanga mama Étoile Inès TV que passe qu'est-ce que se passe dossier eza ndenge nini ba mosusu balobaka mama Étoile yo zanga ka matière te c'est tout à fait normal moyen na zanga matière eza ten pe kotikala kozala te pona kenda koluka matière pe eyaka kolukanga donc ce qui est normal ya kozanga ka matière te. Avant na kota na muzindo ya dossier ya lelo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota pinza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambo tenanga na mama chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM sans oublier leur tonton international, tonton Amos Kazadi. Voilà. La famille lelo na yelbino dossier à mama Laure Mbongo. Kande to yebi mama Laure Mbongo azam sala nzambe. Oyo ebele ba mona kaka mama Laure Mbongo alataka bien, mama Laure Mbongo azalaka kitoko, mama Laure Mbongo asalaka ba voyage ya kilikili, mama Laure Mbongo ya ye nyonso ekendaka bien. Lelo bande konanga na ekopesa bino version cachée ya vie ya mama Laure Mbongo. Oyo ebele ba yebaka te. Oyo ebele ya batu batikala koyoka te version na ye lelo eye kobima na poisa kande boyebi chez mama Étoile na kotaka na nga na mozindo. La famille, moi personnellement tango na yokaki dossier oyo pe version oyo en tout cas esala kinga pasi je m'étais dit nzambe na lola nzambe na bomoi nzoka mokili zande boye ezala batu mosusu soki otali olobi ke no ba onde ba nzambe batu mosusu soki penzo tali bango lobi ba o penza mais nzoka ba réalité o bakutana kanango la famille mosusu ekomi ko bangisa mosusu ekomi ko sala nzoto malili babilo mosusu kande na yebisaka bino ezalaka toujours important to eto lobi po soki biso to koloba te mto koya kolobango azate. Alors dossier mama Laure Mbongo eza ndenge nini ebela batu bambiaka mama Laure Mbongo ebela batu balingaka bazala neti mama Laure Mbongo ebela batu balingaka bakoma na niveau mama Laure Mbongo mais bayebi te ba sacrifice nini mama Laure Mbongo asala na vie.
bayebaka te nini ekutana na mama leur mbongo. Ebela batu bayebaka te. Mais omonaka bamoni mama leur mbongo pe na lingaka. Yango dans la vie kwa mviaka mutu te. Chaque bénédiction ezalaka na prix nango. Chaque succès ezalaka na prix nango. Chaque réussite ezalaka na prix nango la famille. Ezala batu lelo bazana mituka, bazana bandako basalaka ba voyage kilikili. Mosusu yebite bakota bandako ya banganga. Na bandako ya banganga wana nini basakrifia, botikala koyeba te. Malamu zala na vie oza nango, oyebike naliaka nanga fufu soki nalie na kolala pongi moko ya kimia. Na kotambola nanga na kimia nyonso, na kozala teke no yango wana salaki, yango wana makataki, yango wana kiteki na kozala nango te. Ke ozala na vie moko boye parce que na mona ki mama leur mbongo asalaki boye, oyebi te nini lekaka na vie na ye. La famille. Nazotia la bino audio a moko, bolanda bino moko na matoi na bino ezala teke mama Étoiline mutu abetela biso lisolo, boyo kango. Tango boko yoka, ngaya bino mama Étoiline na kozonga pona koya kobakisa o nga na yebi sur dossier wana. Makambo ezali. Batu ya sika, soki osabona te, s'abonner, tilanga j'aime, commentelenga, partagelenga vidéo, et kosala malamu. Tolanda et on se retrouve juste après. Alors que j'étais en train de me préparer pour le concert, producteur a sali accident. Papa Christian a sali accident. Et puis c'est ça Dana. Oso comprendre que au sale l'autre côté, Bien aimé, la même nuit, oh il faut na sala, lobby na sala concert, Emeraude a sali accident. Est-ce qu'on comprend ma mauvaise nouvelle? Et puis si Satan a paniqué, on bangate, on sale l'autre côté, on soit et l'autre côté. Moi, nanga asala 4 tours na autoroute, na verglas. Mutuka mususu zoyate, bien aimé na autoroute. Moi, nabi maman nazo baluka, train zo simbate. Toyebi autoroute ezaba mzela likolo. Soki moindre erreur. Nassé. Mais Sambela ka. Sambela. So moni mauvaise nouvelle yé. Quand les papa le lobby. Ko paniquer te. Télémana. Kanisa makambo. Bilolobi leurs enfants seront avec eux. Au boko la banana parce que ma commis mouté lobby ango. Ata diagnostic à médecin yé. Yo zwa malobanzambi. Comment coller ango tina ba frigo coller ango na ba miranda o l'équipe au tangi au déclaré au songi au tangi au déclaré balonga bango yo bakolonga yo te pona kati ya musuni na yo oliaka sainte scène awa chaque premier mardi ya mois na kati ya suni na yo suni ya Yesu na kati ya makila na yo makila ya Yesu en toi il y a la Zoé la vie de Dieu bako meka bako simba bako kokate parce que ma commis est lobby le butin du tyran lui sera enlevé la capture faite sur les justes lui échappera alors oui je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Baomela makila na bango moko baokanisa baomela ya yo ya bana na yo nzoka ya bango moko nde bazomela na tongo bien aimé oya bonga makingando ya luozi na kati ya ndako na bango kuna matanga Zela nzambe kozele lo mususu te. So ba yeli o mauvaise nouvelle lo bana na salle d'attente na binote. Je suis dans la salle d'attente de Jésus. Bayamba ki songolo etikali tour na nga bayambanga. Wana salle d'attente na bango te. Bayela yo ba mauvaise nouvelle na bango te. Yebisa bango non merci, je refuse. Wana yanga te bobosani kopesa dossier na mukolo nango. Wana yanga te. J'ai dit à mes producteurs, moi, le Seigneur m'a dit, cette année est une année de célébration. Moi, c'est Dieu qui fait tout. Atindi. Papa Christian. Moi, c'est Dieu qui fait. Je ne le fais pas. Alors, on a eu Yayote et Yate. Yayo et Roya. Yayote na Simbate. Yayo na osimbango ataba batelemi combien. Et quand cette dame a commencé à me parler, na bato bazako sala ba campagne. Bien aimé, nabi
Donc c'était ça la raison et la résistance. Bien-aimé Nasuka. Tout le monde te dira Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna. Tu as enfin la prière. Et que Sambela te ba prière, il y a vaincu. Sambela ba prière, il y a vainqueur. Et ça n'a pas tant, oh bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire couler tes larmes dans la prière. Et ça n'a pas tant, oh yo, ma prière, moussou sozo sala. Et c'est ngaka, au mona, ma prière liquide, et zo koya. Mais ça n'a pas moment où yo boyaka. Ça dit, ma ami, c'est comme il peut me dire au tango, zong si on est Jérémie, le dit, retiens tes pleurs, retiens tes larmes. Alors que j'étais en train de me préparer pour le cancer. Producteur a sali accident. Papa Christian a sali accident. Et puis c'est ça, Dana. On se comprendre que au sale côté, bien aimé, la même nuit, où il faut na sala, lobby na sala concert, émeraude a sali accident. Est-ce qu'on comprend ma mauvaise nouvelle? Et puis c'est ça, Dana. On paniquait, on bangate, au sale côté. Okozwa eloko te. Moi nanga asala 4 tours na autoroute na verglas. Mutuka mususu ezoyate bien aimé na autoroute. Moi na bi mama nazo baluka. Train ezo simba te. Toyebi autoroute eza ba nzela likolo. Soki moindre erreur na se. Mais sambela ka. Sambela. So moni mauvaise nouvelle ye. Quand les papa le lobby, ko paniquer te. Télémana. Kanisa makambo. Bilolobi leurs enfants seront avec eux. Au boko la banana parce que ma combi moute lobby ango. Ata diagnostic à médecin ye. Yo zwa malobanzambi. Komango kole ango tina ba frigo. Kola ngona ba miranda. O l'équipe au tangi, au déclaré. Au songi au tangi, au déclaré. Balonga bango yo bakolonga yo te pona kati ya musuni na yo oliaka Sainte-Seine awa chaque premier mardi à mois na kati ya suni na yo suni ya Yesu na kati ya makila na yo makila ya Yesu. En toi il y a la Zoé, la vie de Dieu. Bako meka bako simba bako kokate parce que ma commis est lobby, le butin du tyran lui sera enlevé. La capture faite sur les justes lui échappera. Alors oui, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Baomela makila na bango moko baokanisa baomela ya yo ya bana na yo nzoka ya bango moko nde bazomela na tongo bien aimé oya bonga makingando ya luozi na kati ndako na bango kuna matanga. Zela nzambe kozele lo msusu te. So ba yeli o mauvaise nouvelle bana za na salle d'attente na binote. Je suis dans la salle d'attente de Jésus. Bayamba ki songolo etikali tour na nga bayambanga. Wana salle d'attente na bango te. Bayela yo ba mauvaise nouvelle na bango te. Yebisa bango non merci, je refuse. Wana yanga te bobosani pour pesa dossier na mukolo nango. Wana yanga te. J'ai dit à mes producteurs, moi, le Seigneur m'a dit, cette année est une année de célébration. Natambola te pendant que Luka production. Moi, c'est Dieu qui fait tout. Atindi. Papa Christian. Moi, c'est Dieu qui fait. Je ne le fais pas. Alors, on a eu Sanzam. Yayote et Yate. Yayo et Goya. Yayote na Simbate. Yayo na osimbango atabato batelemi combien. Et quand cette dame a commencé à me parler, na bato bazako sala ba campagne. Bien aimé, nabi, hein? Donc c'était ça la raison et la résistance. Bien aimé Nasuka. Tout le monde te dira Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna. Tu as enfin la prière. Et que Sambela te ba prière, il y a vaincu. Sambela ba prière, il y a vainqueur. Et ça n'a pas tant, oh bien aimé, tu n'as pas besoin de faire couler tes larmes dans la prière. Et ça n'a pas tant, oh yo, ma prière moussou sozo sala. Et c'est ngaka, au mona, ma prière liquide, et zo koya. Mais ça n'a pas moment où yo boyaka. Ça dit, ma ami, c'est comme il peut me dire au tango, zong si on est Jérémie, le dit, retiens tes pleurs, retiens tes larmes.
Alors que j'étais en train de me préparer pour le concert. Producteur a sali accident. Papa Christian a sali accident. Et puis c'est ça Dana. On se comprendre que au sale côté, Bien aimé, la même nuit, il faut na sala, lobby na sala concert, Emeraude a sali accident. Est-ce qu'on comprend ma mauvaise nouvelle? Et puis c'est ça Dana, on paniqué, on bangate, au sale côté. Okozwa eloko te. Moi nanga asala 4 tours na autoroute na verglas. Mutuka mususu ezoyate bien aimé na autoroute. Moi na bi mama nazo baluka. Train ezo simba te. Toyebi autoroute eza ba nzela likolo. Soki moindre erreur na se. Mais me sambelaka. Sambela. So moni mauvaise nouvelle ye. Quand les papa le lobby, ko paniquer te. Télémana. Kanisa makambo. Bilolobi leurs enfants seront avec eux. Au boko la banana parce que ma combi mute lobby ango. Ata diagnostic à médecin ye. Yo zwa malobanzambi. Komango kole ango tina ba frigo. Kola ngona ba miranda. O l'équipe au tangi, au déclaré. Au songi au tangi, au déclaré. Balonga bango yo bakolonga yo te pona kati ya musuni na yo oliaka Sainte-Seine awa chaque premier mardi à mois na kati ya suni na yo suni ya Yesu na kati ya makila na yo makila ya Yesu. En toi il y a la Zoé, la vie de Dieu. Bako meka bako simba bako kokate parce que ma commis est lobby, le butin du tyran lui sera enlevé. La capture faite sur les justes lui échappera. Alors oui, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Baomela makila na bango moko baokanisa baomela ya yo ya bana na yo nzoka ya bango moko nde bazomela na tongo bien aimé oya bonga makingando ya luozi na kati ndako na bango kuna matanga. Zela nzambe kozele lo mususu te. So ba yeli o mauvaise nouvelle bana za na salle d'attente na binote. Je suis dans la salle d'attente de Jésus. Bayamba ki songolo etikali tour na nga bayambanga. Wana salle d'attente na bango te. Bayela yo ba mauvaise nouvelle na bango te. Yebisa bango non merci, je refuse. Wana yanga te bobosani pour pesa dossier na mukolo nango. Wana yanga te. J'ai dit à mes producteurs, moi, le Seigneur m'a dit, cette année est une année de célébration. Production. Moi, c'est Dieu qui fait tout. Atindi. Papa Christian. Moi, c'est Dieu qui fait. Je ne le fais pas. Alors, on a eu Yayote et Yate. Yayo et Goya. Yayote na Simbate. Yayo na osimbango atabatu batelemi combien. Et quand cette dame a commencé à me parler, na batu bazako sala ba campagne. Bien aimé, nabi, hein? Donc c'était ça la raison et la résistance. Bien aimé na souka. Tout le monde te dira Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna. Tu as enfin la prière. Et que Sambela te ba prière, il y a vaincu. Sambela ba prière, il y a vainqueur. Et ça n'a pas tant, oh bien aimé, tu n'as pas besoin de faire couler tes larmes dans la prière. Et ça n'a pas tant, oh yo, ma prière moussou sozo sala. Et c'est ngaka, au mona, ma prière liquide, et zokoya. Mais ça n'a pas moment où yo boyaka. Ça dit, ma ami, c'est comme il peut me dire au tango, zong si on est Jérémie, le retiens tes pleurs, retiens tes larmes. Voilà, de retour, la famille, Nabandi Ebela Batuto Kolanda Awa. La plupart des gens qui yoka ba circonstances pe ba situation oyo et les canavi à maman nabiso leur mbongo. Quand na ba note bete la bino li solo la lobby dans la vie aux ala kamuto ko enviete. Boudi ko yoka maman leur mbongo azuke ndo beta concert hein boyoki dromer naye a sala accident et puis papa Christian pe aye ko sala accident. La famille eza ba makambo belé o ba sala nzambe balekaka nango o bakotikala kobetela bino masolo te. Boyebi ata ba pasteur ya ba église o tokotaka yo koki ozokende na problème na yo papa
belle famille na ngai esali nga boye papa nazokoka kobota te mosusu paster na yo azangi kutu ata mbongo ya kofuta loyer ya ndako me epai na yo ntango akomona yo alakisi makasi otali olobi non mama ekosimba tout ira bien me na se na kati ya motema azolelaka yango ngai nalobaka toujours ezalaka bien te kolingaka koya kofinga basala nzambe biso communauté na biso eza communauté moko tolingaka na biso koyaka kofinga tolingaka na biso koyaka kominimize bato eza na bato ebele bafinga mama lor mbongo ebele bayebi te na bamoma oyo babando finga mama lor mbongo nini ekomela mama lor mbongo. Je me rappelle basérie oyo mama lor azobeta témoignage nasala émission moko ya mama lor mbongo na émission wana mama lor mbongo amonaki émission ezalaki basérie oyo makambo mama lor mbongo ezalaki mingi sur les réseaux sociaux nzoka na période wana mama lor mbongo azalaki na matanga ayaki komona émission ntango amoni émission ye moyen abenga ngai eza te po bino moko boyebi bato wana bakobenga biso te po babangaka tokoki koenregistre bango dans la plupart des temps batindaka basekrétaire na bango secrétaire ya mama lor mbongo abenga nga alobi est-ce que mama okoki kolongola émission ya mama lor mbongo te nalobi nalongola ngo mpo na nini mpo nafingi mama lor mbongo te nalobeli ye mpe mabe te alobi oui mama alandaki émission na yo biso mpe tolandi olobi na yo bien mpenza odefendre mama lor mbongo mais tosengi yo mpo tozoyoka na makambo ozoloba ozobimisaka kaka nkombo ya nzambe eske oyebi ke na minute mama lor aza na matanga nalobi mama lor aza na matanga yebani te alobi oui eza mutu moko proche très proche na ye oyo akufi kutu émission na yo bando olanda yango na matanga abeteli nga lisolo ya moto akufaki boyebi ke na kamwa na ganga nalobi makambo mama lor mbongo na réseaux sociaux bato bazofinga mama lor mbongo nzoka mama lor mbongo aza na se azolelaka la famille boyebi ke na yoka motema pasi video wana ebanda ye kotambola makasi mais j'étais obligé ya kolongola video wana pourquoi parce que na yoka na se ya motema na nga nalobi non il y a de ces histoires il y a des choses oyo balobaka penza il y a des choses la famille vie ya koanviaka baninga ezalaka vie te bunda na oyo moke nzambe apesi yo boyebi kilelo oyo ekomi kutu kozwa mbongo bafacilité ekomi nango ebele surtout bandeko na biso baza na kisasa okoki kozwa mbongo na yo na facilité nyonso ofongoli ka mwa boutique na yo songolo pakata je m'excuse oza na mwa business ata kaka mikate ya pamba okomi koteka ka mikate na yo wana oza na compte na yo ya batiktok okomi kosalela ka publicité ya mikate na yo okozwa clientèle na kala wana nde ezalaki mwa pasi il faut okende na wenze oluka mwa bisika place nini okobanda kotekela oyo nyonso lelo bakomi na baboutique d'habillement soki botali bamama social wana lelo oyo boomona bato ebele nga mpe nakomi na boutique d'habillement nga mpe bango wana nyonso bazwi bamarché wapi na batiktok bofongolaka mayele eza te keno mpo ke nasala mbongo il faut kana nazala na capital ya $3000 mpo nafongola boutique ataka mikate ya pamba yo moko kaka obandi bapublicité na compte na yo ya tiktok yo moko kaka mosusu okoti live yo moko kaka ozosala ndenge ozolakisa ndenge ozokalinga mikate na yo ndenge eza kitoko omonaka bato na ya wapi bakobanda osenga bakobanda olingaka baya kosomba yo mikate bamosusu kutu tokozala na bafeti balingi yo kende osala mikate ya feti bafutaka yo. La plupart des gens bayebaka te mais bakolinga kaka non parce que je vis mama lor mbongo alataka kitoko mama wana nga pe na bando yembaka omona pe nzamba kotombola nga na kozala neti mama lor mbongo te ko vivre na vie ya koanvie baninga te ke non nga pe na sala boye pour que te luka na ndenge na yo pour chaque succès eza na ba sacrifice na nango makambo neti makambo ya nzambe oyo tomonaka bato mosusu alobi nga mpe nalingi nafongola église pourquoi parce que naza na don spirituel parce que nzambe alobelaka nga nafongola église est-ce que oza na makasi oui nzambe alobelaka motu nyonso est-ce que vous savez ke na bandumba oyo bomonaka bazwaka barévélation bandumba wana omona azotambolaka boye message ye moi je me rappelle na kokola nazokola j'avais 17 ans 17 ans 16 ans. Bah, c'est 17 ans, 16 ans.
nazo bima église ya ba jeune chaque dimanche tozalaki na culte ya ba jeune 14h to aussi il saka 16h wana nazo bima nazo zonge pa na biso na monika mutu liboma ya mobali azo landanga nazo kima batu bayebisinga balobi te ko kima te comme azolanda yo bongo yo telema ko beta yo te soki ko alingi abeta yo tokokanga ye awa telema ba maboma lisusu bazalaka azana mwa likambo moko alingi ayebisa yo la famille na telemaki nazolenga liboma wana ayaki kopesa nga message wana nayaki ko vivre ango c'était en 2020 après 4 ans message wana nayaki ko vivre ango nalobi même message oyo liboma moko apesa nga message oyo wana nyonso pona koloba nini pour que nzamba alobela yo akoki ko utiliser n'importe qui nzamba kupona kolobela yo akoki ko utiliser keteke non ka bato o basambela kaka pasteur na yo oya sambelaka n'importe qui ata mwasi ya ndumba akoki ko ya apesi yo message c'est comme ça alors tozalaka keba na basala nzambe tozalaka bato te ke non parce que y a za personnage public s'il faut que na finga ye oyebi te oyo azoleka nango na vie et aussi dans la vie qu'on vient kamutu te basala nzambe o bozomona bazalaka na bitumba moko pas possible o mosusu yo kovanda omoni ke eza bitumba epai na ye eza eloko te ye azo vivre bitumba yango bomonaka pasteur moko akufela mwana bato bazomituna comment ça fait-il que ye pasteur mobimba akufeli mwana comment ça fait-il que ye pasteur mobimba akufeli mwana makambo kokufela mwana ekipaka keno oyo aza pasteur te la famille botika kwa mviaka bavia ya bato boyebi témoignage ya mama alors mbongo eya kote ya ebela bato boyeba ke dans la vie eloko facile ezalaka te eloko oyo eyaka na facilité ezalaka te chaque succès eyaka toujours na bitumba donc soki yo olingi succès yebaki na nzela na yo bitumba ekozala ebele alors zala makasi surtout sur le plan spirituel parce que awa nga na koki koya koyebisa moto te ke non zala makasi sur le plan kibonganga te zala makasi sur le plan spirituel soki na spiritualité okozala makasi omonaki okolonga babitumba ebele oyo ebele ya bato batikala kolonga te. C'est comme ça. Grand merci na ba onyo so balandaki biso du début jusqu'à la fin. Biloko kitoko eumelakate. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.